Stockholm, hein, capitale ya Suède. Quand on est dans le Scandinavie, c'est Helsinki, mais le système World et pas 007. Congo ya sika.net, il y a Maurice Premier les boss. Sikoyo, pour na kosuki ça, tourner na biso, tout ça ce li bosso ya All Star. Place ba maître sikoyo, ba laksaka, ba capacité na bango mutoki bimaka. Ba maître ndesiko ba bimaka awa yo bunda mais awa nde place ba bimisaka mutoki awa nde place ba laksaka makasi. Donc to ana mboka ya papi abedi to ki ko lekate sans que to zoye na yebi ke na minute cobra ya machi aza osepela maître les bogards na Paris wana pe aza osepela. Donc to zo siko en live papi abedi auti ko s'entraîner ko bimisa mutoki to zo zoye to zoye pe na to beta kati na ye Eric Photo, Maurice Premier les boss, alobi Eric Photo ndezawana en tout cas salama solo na Suède. To monique non na Suède en pe moi ba trouver ça ekotaki mo ebele mais kala mingi te chroniqueur na biso présentateur na biso a zonga a récupérer ma solo parce que to lingi vraiment Scandinavie et ça toujours en ébullition. Biso to rama boro pembe kana na lati a pembe to rama boro pembe ébullition et ça la makasi Scandinavie so to moni moi faille moko boé malgré ba délire ya ba net ya ba écran ba nini mais to lingi toujours Congo ya sika et betara worlds world is okay the world na world donc il faut découvrir boye ba qui déjà mais pour découvrir moi na pesa annonce na mbala moi ezate Maurice Premier maboko pembe abi amutu mo asola kitoko donc ça solo li mais kalami était ba concrétisation Congo ya sika.net na lobaka toujours en collaboration avec la belle mboka pour na ba couverture ya ba image ba événement ba mariage makamna mino nyonso collaboration wana pena et ça la bien parce que na ba mariage on a besoin ba duplication ya ba CD na bino autour ba événement bo lekika na la belle mboka numéro ele kaka wana bino nyonso Scandinavie mo bebi numéro wana donc to couvrir ba manifestation minene pourquoi pas ya yo benga kaka to ya siko to le 14 wa papier abedi. Merci. Quand on a le 007 na terrain banda Helsinki lelo na Stockholm na yebi na minute o cobra ya machi aza osepela to kutani pena na batu na ye awa to kutani na maître Chims to kutani na maître Democrano to kutani pena maître papi abedi donc ye mo maître na bango donc mo kilendima ngamo ndela abo 007 na tala ba combat ni pona na chaîne moko boizo ba combat UFC donc na tala combat en tout cas le coup mboka toujours likolo tellement l'air drapeau ya Congo ezo mata likolo biso nyonso tozo sepela donc photo sepela kana batu na biso o ba osala makamba bien. Maître bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonsoir pour na ba o ba ola na biso na butu, bonjour pour na ba o ba ola na biso na moi. Maître Chims boni sango malamu ngai bobi na kombo ya Chims Chimanga nga maître na biso na asokoma wa ibani mingi nde yo wa papi abedi maestro biso tu ba live na kana zawa ok Democrano boni bien boni malgré ça mais awa to kuta na susu na masolo ya sport surtout comme sur la sport. Ok to zonga na maître sikoyo to kuta na yo awa masolo o ya sport oki koyebisa biso obanda yango quand andeka sina betel selon moi mingi biso to bana Congo RDC botamina bandal na Kimbondo na koli na moi zona Kinshasa Kabalo on a un oncle amoko Alain Bikindo bon à partir na ende côté mas meminga tina club c'est comme de côté ma solo bende bandaki tiko kuma ba côté na Suède quoi. Ah donc oncle na mutu apesa au goût ya kosala sport o yango vraiment donc o umeli na sport o banda ba kinti au continent ngo awa. Ouais, j'ai donné la banane à Kin, mais il y a le Kin depuis Kala na âge mukie, mais j'ai donné banda Kin à Kin, mais ce qu'on a solo pendant que Kola n'est-ce qu'on a na côté pour toi. Ok, est-ce qu'on a la compétition ni au bunda na compétition ni? Et USN, mais quand il y a la qui avant côté USN dans Libanda, Europe après petit USN, est-ce qu'il y a on est au bunda là quoi.
est-ce que okenda pe ko bunda ba compétition internationale na ba États-Unis, ba Brésil, ba Jamaïque ainsi de suite? Comment penser dans le bango tango bunda même en US, même en US, c'était le partout. Donc il y a organisation qui est de côté, beaucoup et ça les organisations sont bien sur donc côté de retour au bunda. Donc il y a le Brésil international, donc il y a Brésil. Excepté mais beaucoup tout à part France qui ne bundi donc ils sont qui aux Canada c'est bon quoi. Bah côté positif, to banana ba côté négatif ya sport oyozo sala parce que respect belé na ko bunda na kati ya ring cage ke ko sala yango libanda. Ba côté négatif ya sport oyo sala banda okomi boye mettre lelo respect mokili mo ba d'accord parce que otombola toujours bendele ya mboka côté wana il faut tous ana respect nango makasi sans pourtant te flatter to ana respect nango la to tala boye to moni ta bana na biso basi na biso ba tala wana congolais biso nyoso toza o sepela ni équipe nationale ebeta bali ba côté négatif nango okutana ezanini. Na milieu ya sport négatif ya kaka nde biso tout préparer donc ezaki tant on se préparer pour gagner bitumba donc négatif ya donc ya kopola tant ki kopola na tani surtout en oti na bateau tout ba la ki sir na yo donc il n'a pas nyoso au moins pour chaque combat, 3 mois de préparation. Avant, on a 3 mois de préparation. On a un entraînement pour un match il y a 15 minutes. Après, on a poli, donc il y a un organisation donc négatif, na biso sportif. Mais tout ça, le sport, il y a une passe à repos, il y a la mutu, donc il y a na ndoto bado na manyo soto sali dans entraînement nyo soté dans énergie na yo temps na yo biso pe soto na bana ba oba bi ke bana basi bana ba massa ozana temps ya ozana na ba monter donc moi samedi dimanche ko kindo zo bière donc ezate po déjà énergie nyo na musala zo donc discipline après ce que na ba monade na ba moano sale ba entraînement et comme on a 15 minutes pour là donc qui passe indépendant donc ça la souci ouais ka to baga donc qui kopola ponga nga bango donc pour les apé ko gagner donc les apé neto bango za bénéfice pourtant au poli oyebi mbala sima nini na ko sala pona pola sute ko ya net ya sparring we ko kuta biso so salaire mutabeto gauche to za obuna na we ça to buna na organisation nini so boule zui okoya donc ils ont recollé sa maille quoi. Ouais, donc quand des maîtres et moral lobby, mais avant tout ça, on a maître parce que toi, on a une question très importante pour la carrière à mettre des aboués, monde mumbai landayo, hein, système à world toujours, donc biso awa monde mumbai landayo, batu belé ba sepilaranayo, ming tout le barani ne prophète chez soi, donc on a libané un mot rapina, aux an a buzz makasi, ou apena na succès makasi, d'autant plus que au tombolara le kuma mboka, au tombolara drapeau mboka, parce que drapeau les réseaux mata, tous autres là, nana ganyaki, nana bundaki, ezayo, kopola toko gagner mais drapeau de Jimata qui wana ba respect belé to ozonga na yo donc ozongi na côté na yo ba bi mettre za moko bon yo moko lingi bongo ben biso ba sportif nyonso pona respect wana to benga bon ba mettre bon teams siko nde za wana yo bandi carrière au camp. Merci pour na maloba ngala bandi carrière au to ba 6 ans passés na ba non pena kala mingi 6 ans nana inspira au pono banda masolo ye kaka nana susu yete susu. Donc maître abedinde a sala ke no kota masolo après ça esprit ya bitumba pona na ka sala ka ma bende ka otore ka jume abi c'est mieux ko compléter jume na sport mo bo soli ka mo yindi na nzela oza prudent yanga depuis 5 ans passés depuis jour na banata box na me komeka ka ba ta pe aller bien esprit ya bitumba ya kala na banaka box tout à ce que simba na banda 5 ans passés na bondi 13 combats na gagné 12 na pola moko. Donc si on a bon ça pour un match na début à pro contre professionnel na bunda en novembre na sud de Suède adversaire non on a binonté on a za colonie no ebi pété ekoza ta ukrainien ou polonais on a to binonté côté kuna ba beta makofi neti na GS que ba préparation ba conseil ya maître abedi et ozo zo bien ozo pigeon bien kuna GT donc 100% au deuxième entraînement na yango le local deuxième entraînement yango physique na tongo soko ma kofi donc au ça musala makasi. Donc quand on lobby génération maître abedi aboyi kozala yemoko alingi bino pe bo évoluer pour na bo tombola toujours bene la mboka parce que c'est les bo tombola bene la mboka biso tozo
toujours ko sepela parce que il faut to panzaka basango na bino ekindaka parce que mokili mombe landa yo mais siko eloko nini oki ko loba na ba sportif o nyonso ba otala parce que ba sportif lelo ba komo bunda libanda na banzela ko sa ba désordre mais yo poni na yo c'est lo ba conseil à mettre abedi o yano na ring o sala ngo pratiquer na kata ring conseil nini oki oyebisa bango message nini oki opesa bango na moment o message ya mingi te respect na musala ozo sala ça le poni respect quand on a entraînement chaque jour il y a tout le entraînement qui bête avec Nzela ba fait bani bani wana ya buzoba le ça entraînement explique en entraînement team ko loke bunda na ring de on se casse na ring biso ya respect entraînement quoi bolingo ko sangana prochain match nous a quand le 8 novembre à na sud ya Suède na Västerås na sud ya Suède lorsque temps za la boya bo tanga poa ba congolais na so bana na sa kimbangu bana na ya royaume du Congo quoi et ça c'est on se boyer bo tanga poa. Donc boyoki Chims Alobi sportif nabiso formé par maître Abedi Alobi le 8 novembre bino nyonso boya congolais nyonso bengami na makila kimbangu yaka ko soutenir ndeko na bino parce que tozo komisa lokuma mboka ezo mata yo ya o soutenir yetendeni yaka ko soutenir ye parce que ma kofi a kobeta jour wana soka moni bino et puis ça sera toujours makasi là ba Brésil ezo gagner atali public eza pour y a ça la bien de boya soutenir le 8 novembre mais si quoi selon ba prépara parce que le 8 novembre ya calamité selon ba préparatif na yo au commis déjà na niveau na stade ya katikati ou commis déjà na côté à souka déjà est-ce que vous êtes déjà prêt pour na combat wana tout le bana 100% na comme déjà na 70% c'est quoi. Donc 70% déjà il y a Rosala prêt pour na combat donc te sentir pena c'est bon pour ça donc est-ce que ba entraînement ya makasi c'est koti moke ko c'est koti bangomba ko kimo bangomba c'est koti déjà moko beta ça qui c'est koti mais c'est quoi yo le rana za na moi temps ebele c'est mais ce qu'on a banon malé maintenant moi ya suka nde au matisi ko vitesse na 100% vitesse mati comme ça makasi c'est qu'on a non malé pour na ebiki temps ebele quoi. Donc tant ils belé alors siko na minute on a ebike batu ba Hollande lingala teme ba oyo adversaire na équipe wana yo Hollande lingala teme soko lo ba moi suédois au cause na message moko fort pour l'adversaire na bangisa ikaka na suédois attends en anglais soko lo ba anglais c'est bon. Yes, I just wanna tell the guy who are gonna fight against. You have to be ready because I'm ready to fight against him. So I hope he's training hard so we can fight like animals in the ring. Thank you. He's ready. Are you ready? Aza vainqueur. Dans la makila vainqueur talakaka formé par maître Abedi. Siko David Demokrano to ozonga na ba maître pona to silisa pona to zo bango pena tamingité talaka ba maître bazo ba bango tamingité ba outil sport ba lembi faut pas que ba parler ya osa les ebele mais ndeko na biso Demokrano yo masola sa pour bois ki siango comme sous sportif ndeni pour biso de bilo na makamba sap sapologie lelo et comme sous sport. Oui, nga ça la sport banakala. Ah, ils les noté. Oui, kaka yo muta kota na kota na masolo. Maître Abedi. Kaka ye kaka musuna ni ça. Donc yo peut mettre yo peut osaka nani élève formé par Maître Abedi. Kaka oui, yo muta kota na masolo ngaba funa ko bunda na ring ya bien ko bunda na ndika team solo ba. Ko bunda na ndela ya bien te amona ki moi intéressé amona ki moi catch na nga moi bitumbe ali amboy ko bunda na ndela bi kota na ring ngoma na bunda na ring. Ah, et sikoyo tomoni yo awa na ring ozo bunda donc na banza kala mingi te yo po koma na ba compétition minene. Ye na bunda déjà sino bunda ki match mi balé moko na poloka na ba point musuna to bunda siko na gagnaki na prépare siko match na bunda na septembre. Ah, OK donc a bunda déjà mon combo so siko to zonge pas maître pour na to si s'entretien na biso maître oyoki yo za maître ozaki na mutema ya kokangama te parce que na mutema kokangama bandeko na biso nga obinda bango te to sentir pena que non mutema eza kofungwama oboyi ko évoluer yo moko ezala mingi bongo même ozu musala omoni ke côté oma yo tchola okobenda bandeko no bakota côté wana pena kandi na lo baba respect belé tout monde ke mutema pena eza pena ya ofungwama donc uti pena na berkai donc bosani ba valeur te bosani ba kokote kimbangu kandi ezalaka donc wana côté wana pena to sepeli makasi mais eloko nini okolo ba pona to kombena na suka eloko nini
okolo bapona élève na entre guillemets na okolo babongo oyo zo formé surtout maître Chims ndinga zo préparer combat na e loko ni okyo yebisa na moment oyo o na no yebisi ekutute loko moko okyo yebisa très fort. Mingi penza oloba siko mana ebite na okolo ba Serge ni me ndeka to bi loko ni loko ezala ngonga nango donc azala ne na presete quoi donc ayebi déjà ne masolongo salama ndeka ka bazo beta biso na ba sparring nde tozo beta na sparring yango peka ndem to salama kaka na kati ring to na kati ya cage quoi donc azala sir na emoko et puis eloko ne logo yana ngonga nango quoi mais toza bande ko bele to sala ba sport na kati ya Suède misusu baza te ba mona te misusu baza na banda kuna bana donc malembe donc ndeka bingana laksika na memi muninga memi sek no mi David donc o etikali bango mo bazo sala biso tozalanga pona soutenir quoi donc po babi donc na okyo lakse et baloba on na memi o me yatenga na okota na ring na beta makofi ko yaye mo donc po comme na kati ring na no volonté yaye mo kona nazana ngo kwa donc na laksika nzela yango o to etikali yimo muta o sala tonga lobi bien yanga donc ngai na sepeli donc nga grâce na ngeza raka aye banini nazolinga nini nani alinga koma place nini alinga kende mais abosa na te donc eloko nini oye moko nano alingi kwa po yango neza important atakuta lobo ngana yena nga papi maître papi na côté Serge donc ye moko na yebi nano eloko alingi te donc ezala ngonel par donc biso c'est to fongoli maboko quoi donc na bino pe bozana boyebi déjà que maboko eza déjà au fond tango ba bi kwang ezali au fongoli kaso la kisi mninga meka donc la kisi que ondimi donc il peut relier koleka okuta takuta kwanga na moko quoi donc yana ngondenge moko donc mete bongo nengina lobaka pona to silisa pena ndeko na biso congolais pa tomolaka drapeau ya bendele kuna na Afrique du Sud akufa nini sala ke no ba beta na niveau ke no a perdre vie na ye. Ah mais nde aso wana dans biso tout wana souci ndeko debord na so commune la bongo debord bon et puis tous allez wana te toyebi te nani alaki entraîneur na to so ala ndeko mukishi ou bien na bandeko mususu donc tango zara te oyebi o salamite donc ya passa koloba to moni match donc ndeko bunaki bien ndeko mettre cobra lobaki mais ça donc eza na ba façon mususu donc ngana okiko zala te na loba donc on comprend tant pour ça la mise déjà passe pour na biso nyonso mais zaka ke bandeko tout baza kuna baza la pension ndeka na lobi to parce que pour na sexe na bandeko tout ya to sanga to sa elongo donc passer na moneloko zo sala banango malembe zwa judo zwa karaté zwa boxe zwa lit donc sangisa ngo comme complet pour que meke loko biso to ko ya bakawana ba entraînement na ba boxer biso to ba boxer te mais yaka pour nini ko yeba ndambu poko ma complet na loko zo sala quoi donc mingi meza lo baté et bongo siko prochain combat na yo biozo bunda soute ou biotiki ou bien prochain combat no ezali ou bien ozana na ba entraînement biozo se préparer na tenga na wabunda na ba entraînement na hôtel yo sala opération genou donc il 3 mois passés donc au première jour nanga ya liboso après opération 3 mois na sali kutelo motika ba entraînement genou. Donc premier entraînement lelo na bandele donc on a zong seulement nzoto na ralenti quoi on monde ba beti nga quoi. Alors Chims en tout cas makofi yo banga ngote banga na ngai mais era explique que mbango na boka likolo o se garder o bunda no bien pour na combat wana na Afrique d'ici des banques sarabiso hein donc makofi oyebi ko maîtriser ngo GT côté on a coup de GT donc et là on y est que ça la pona loko ele kai na Afrique d'ici yo yé la hote ça l'entraînement 100% mindi maki wa makasi nyonso ça na kata ring ya na bugo na yo na bugo ya mutu wa obunda na ye donc ya yo 50 ye 50 so ko zino so ko na 100 o gagner aboka likolo za si entraînement na yo na entraîneur na yo bo za si. OK merci David Demokano denoka ka pona to kompena na suka non nga ya ndio moni biso te sala entraînement donc na sala nyusu mbana 5 sara ça entraînement na muto pesa mbote na frère Enoch mbwa papa ba prière ils bien pour ça prière pour petit sœur propre Liliane Abdel de la famille tout quoi na pesa mbote merci.
Ok, merci maître. Nani aoki ko soutenir yo na ba prière na yebi ke Congo mobimba me batu no particulier ata misato kaka. Biso dona batu mingi, biso bata BDK, Bundi de Congo. Bana wasambela bokoko biso to uta. Ba mingi na Congo, mingi na Angola, mingi partout na Royaume du Congo, ba belé ba otanga misu, ba otanga mabondeli. En tout cas, Boudou dia Congo, Zadine Tonti là. Donc j'ai écouté, pour soutenir moi, Nabino Yeyo, Azong Penana Bokoko, Kimbangu. Maître, tu Penana Souka, tu sais peli mingi, tu es en Boka na auto bagi que notre ko le kawate, sans que tu passes par yo, tu zappé na France wana, Maître Cobra le bagi que non, tu bête à ce émission. Na live na bango nyonso na France wana dero kitakuna mais comme to yaki dans le liboso awa to ka olekate sans que to zoyo mais moi ya suka ka okoloba so epé moi deux personnes okyo saluer en passant après pour na to suki sana biso ouais bambote mingi eloko biso ngana lo bananga nazala gens na France le 27 le lobby le 27 va nazala kuna mais va contre tes amis famille bika ningi ali et mais ba master bandeko to baby donc Maître Cobra, Barabas, Caterpillar, Bazé Belé, Maître Timbo Mazara, Jagia Moulenda, donc Maître Boule, Omar, Maître Le Noir, donc Bazé Belé, dans la famille Ombima, Bazakuna, Nabande Kounio, surtout Maître Célio, donc Bazé Belé, donc Bino Tubambote Mingi, quoi, donc tout le monde a la qualité. Ok, merci beaucoup.